Mbote peuple congolais na lisusu liboso na bino po tosolola lisusu mwa moke parce que ba demande na bino vraiment ezotouche ezosala pasi tandis que boyebi ke molobeli na bino naza wana mpona kolobela na bino toujours naza wana mpona kobakisa un plus na mboka biso Congo. Pourquoi? Parce que toza na posa président ya biso avansaki toujours liboso. Maintenant mingi oyo nayeli lelo eza likambo te nayela bapapa ou bien nayela président, eza likambo nayeli mingi bamama. Bamama toyebi bien ke na kati na ndako mama nde moto akombola na ndako, mama nde moto abongisa na ndako, mama nde moto asalaka nyonso na kati na ndako. Maintenant soki bamama bozotika bapapa bango mo babundabunda vraiment ezosala pasi. Mama gouverneur yokanga na ntongo ya lelo na fungoli mpe ya telefone nanga mpona kosolola na bino bamama, mama gouverneur, mama ministre, bamama nyonso tu oyo baza na bakomine banini tout ça, vraiment nazosenga na bino botelema. Po soki bino lelo bamama botelemi Congo kozala propre, Congo kokende liboso, Congo koavance. To bande koyoka na bapapa ya biso na kala, papa banda bete so masolo ke non, mama Cecia bande kotambola, bande kokende tina bazando minene ana bande kokende ko visiter soki azomona clarté, il faut a loba, il faut ça la système moko ya salongo. Bolanda exemple ya mama Denise ndenga zolanda exemple ya mama Cece parce que mama Denise a quitté sur le terrain azo vérifier nyo surtout vraiment ba mama bo sala moi réunion na bino moko bo s'organiser bo luka ba jeune ebele baza na misala te na kati na Congo bo luki ba jeune ebele bo sombi ba gant, bo sombi ba tablier balataka pona ko kombola nango ba balabala pona ko lokota ba salite ba tumsu bazana ba otambola ba sac pona lokota toujours ba papier ba chasser na banzela ba mama nde boza bongo faut bo soutenir ba papa surtout mama gouverneur tala gouverneur à ville ya Congo tala ndenge Kishasa ezobeba Kishasa solo ezo mate comme komata tina ba centre ville tina ba Gombe. Mama gouverneur ya ville ya Kishasa, moi c'est gouverneur na biso, mama telema sala réunion bengisa ba mama ministre réunion surtout bo telema na yebi ke tozala na bana misala na bandako na biso ba edara biso nini tout ça mais bo sala ne fait que samedi moko que non bo s'organiser bo kutani bo luki ata ba jeune bo sangisi bango bo sali bango bo pesi bango musala moko que non bazo tambola ba panzani na ba commune ba panzani na ba quartier ba panzani na ba avenue ko kombola ko lokota ba saleté ko lokota ba manzanza ko lokota ba poubelle ko lokota biloko na nyonso tu ba biloko nyonso tu eza mike na kati ba avenue na kati ba quartier ba lokota ba hôtel ba chasse minene ba hôtel ba brouette ba hôtel ba nini ba kenda ko boka ngo na esika moko ba boka ngo partout te wana bomona ville na biso ekokoma propre tandis que biso mo na kati na ville toza propre tozo bina tozo lata tozo zala bien tandis que ville na biso Congo esika to lala o to benga ndako na biso ezo zala propre te vraiment ezo sala esengo te. Et loko eza wana président koki kosala nyonso tout te parce que président eza wana a nommé ba ministre, a nommé ba gouverneur, a nommé mutu nyonso tout pona nini botia ye maboko po avancer. Balobi musapi moko skoya kelongi te. Nyonso tout 5 so bo sanga bo pesi force à avancer à quel liboso wana nde bomona Congo ko avancer et ko kende liboso. Vraiment loko nazo beta sete na ba mama botelema bolemba te bo aider ba papa koki kozonga na ndako aza fatigué osokipe na papa otunie papa na landa ki information na moni koto kuna zando na moni eza ya kobeba na moni nesi aveni boye eza ya kobeba est-ce que biso pe tokoki kozala na idée moko na sangisa ba mama po toza na organisation moko boye po ba mama baluka ba jeune tout ça ba jeune tout ça moi groupe moko po ba jeune na ba lokota ba salité ba kombola ka ba bongisa ville na biso ya Kishasa et comme pe propre lokola ba ville ya ba pays mosusu te osolo na papa na kimia tango bongisi papa va pas aller
obandi kosolo ano obandi kosokipe na ye fo botalaka te ke non papa ye moko nde moto aza organise na bamakambo wana papa ye moko bapapa basaka vraiment vraiment mosala makasi te mpona makambo nesi ya ndako boyebi kongo eza lokola ndako na biso oyo ke non lelo tokoki kosimba yango to avance tokende yango liboso bato ebele baleli mingi ide oyo euti epai eya na nga Raoul Linzenge ye moto abimisi ide oyo mpona kopesa ngai biso ya toza na Europe nyonso tu toomona yango eza propre bagene oyo bozomona lelo bazotonga na Congo bamisu bakombola babalabala baza bien organisé bazovivre bien bazokoavance bien na bafamille na bango bino mpe boengage bagene mosusu oyo baza na misala te na kati na Congo basorganize bien bafamille na bango mpe na bavie na bango mpe na bana na bango mpe bayeba kovivre na un euro na bango oyo bakotia na kati oyo bokopesa bango na kati ya poche na bango mpo bazotia propre na kati na ville ya Kinshasa ekozala malamu mingi mpona biso nyonso tu mpe mpona basante na biso mpe mpona bana na biso mpe mpona peuple congolais nyonso tu tokoyeba kosunga vraiment président na biso akozala lisusu makasi mpona kokende liboso mpona koavance vraiment naye kobeta sete mpona mama gouverneur ayokanga biso toza na baide ebele ya na nga Raoul Linzenge apesa nga baide ebele toujours mpona Congo aza na baide ebele kasi soutien mpenza mpona kosoutenir ye eza te vraiment soki bosoutenir moto lokola Raoul Linzenge akoyeba na kopesa bino baide ebele mpona Congo ekende liboso Kinshasa et avance ekende toujours liboso vraiment wana eza ya bino nana mwana Congo oyo keno molobeli ya président de la République naza wana na kati ya Europe mpona kosoutenir toujours président na biso avance na baide na bamarche na bamakambo nyonso tu mama okoki kosorganize mpe opesi papa ide toza na bamashine mosusu na Europe enikaka baplastique enikaka bapapier enikaka nyonso enikaka milangi toza nango bopesi ide wana baye na poto basombi bamashine wana eke na Congo mpona konika bachasse mpona konika baplastique mpona konika bapapier mpona koekrase milangi nyonso to wana eza kaka baide mpona Kinshasa na biso ezala propre eloko biso tozosenga kaka bonne santé na Congo bonne santé na bana nyonso tu ya Congo bonne santé na président na biso Fatou Tshilombo Tshisekedi notre président wana vraiment ata nakangi misu nalali nalobi non wana za béton mpona nga soki nazolala natiake toujours na baprière mpo ake toujours liboso tozana toujours mpona kopesa baide merci beaucoup napesi tonton na nga Didier Nzondo Miyombote napesi tanti na nga Bibishi Nzondo Miyombote tonton na nga Fedos Zabo Mbote napesi famille Ngombe Mobimba Mbote famille Soma ya Jean-Pierre Soma ya Mami Chia Soma ya Yolande Soma bino nyonso tu napesi bino mbote ya Raoul Linzenge ya nanga oya motema pesa nga toujours ba conseil mpona kende liboso apôtre Nathan Tikotak po atika nga na ba prière te chaque tongo abwakela nga toujours ba prière merci beaucoup bozala bien boke toujours liboso na ba idée nyonso tout oza nango merci beaucoup au revoir.